Mbote bamama batata bandeko bana ya lisanga ya Timanti, bandeko na biso ya République démocratique du Congo, balandi monene ya Congo bololo. Topesi bino bayenge. Bayenge pe bambote na bino balosako na bino bipai biso bino bobelemi na ngonga oyo. Toye lisusu bamama batata bandeko pamba te tolobi ete tokotika repite tu jusqu'à le 21 août 2017 et pawapi toza kokota na eyoma ya mibale bamama batata bandeko. Eyoma ya mibale ezali kosalema le 21 oyo le grand maître de la Sacré Congo Fumoma Dansemi asili kobengisa abengisa eyoma ya mibale parce que eyoma ya liboso en tout cas tokendaki na baoccupant match nul 1 but partout. Pona nini parce que bango bazalaki na ba joueur ebele biso tozalaki na ba joueur muke. Alors tala bango bato bazalaki na 48 joueurs, biso seulement 24, mais tout ça na bango match nul. Alors mbala oyo, deuxième round bama batata bandeko, et sengeli to gagner bango. Parce que to bongisi ba ingrédients nyonso tout, ba joueurs nyonso tout, pour tous à la en égalité, pour tsiko to frapper bango. Mbala oyo ya mbala oyo, ekozala, to ko marquer bango 4 buts à 0. Bien que tozalaki, solo penda bama batata bandeko, 24 joueurs, hein, bango kuna 48. Alors donc hein, vous avez équipe ya football te, hein, vous avez équipe mususu parce que équipe ya football bazara 11. Biso tolobi, bango bazali 48, biso zalaki 24. Alors donc bien que biso tozalaki 24, alors bango bazalaki 48. Alors kasi to kimisaki mokonzi na bango. Mokonzi na bango na kombo Hippolyte Kanambe, oyo azali mokonzi ya occupation, akimaki na Rwanda, na mboka na ye, na pays natal na ye. C'est pour cette raison avant que eyoma ya le 7 août kokako salema, alors bama batata bandeko Hippolyte Kanambe asalaki remaniement. Alongoli Bisengemana, alongoli Kanyama, alubi amonaki bango bazali pepele bakokoka eyoma oyo eza koya le 7 ite. Yango monaki le général de l'armée, hein, akamati atie na kati dans la police, mona pe na mokili oyo, hein, police esimbama na mokonzi ya armée. Yango monaki changement ya salama kala. Yango monaki akamati a nommé mokonzi ya sesa, atie sikoyo Samson, hein, motona Kanyaka, motete la oyo azoteka mboka, azako suer mémoire ya Lumumba na komba ya Olenga Nkoi. Yango atiaki wana. Alors tala Hippolyte Kanambe abongisaki nyonso wana po ayebaki ke eyoma le 7 ya kokoka yango te. Yango na kimaki na Rwanda. Alors tango eyoma esili tokei match nul, bato oyo se Okitundu, Samson Olenga Nkoi, mokonzi ya polisi oyo Rwandais wana boyebi oyo ba remplaçaki na boyebi kombo na ye. Alors nani oyo Atundu oyo mongala corrompi moyibi. Alors tala epa wapi bango baye kobenga Hippolyte Kanambe alobi zonga tozwi makambo nyonso tu na contrôle na biso. Alors Hippolyte Kanambe azongaki, mais sinon Hippolyte Kanambe asiraki na ye kokende. Alors na eyoma oyo ya le 21 bama batata bandeko toye ko comprendre que non le yoma le 7 soki Hippolyte Kanambe azongaki parce to yokaki mawa na ba ndeko na biso oyo bazali ba congolais oyo baza kolia na supu na diable na satana oto bengi Hippolyte Kanambe. Alors bango nde siko bazali ba pilier ba poto oyo ezali kotelemisa mopaya yo poke akoba konyokolo bandeko na biso. Atia bango na ba fausse commune, bomone ba fausse commune na Kasai, bomone ba fausse commune na Kinshasa, bomone ba fausse commune na Équateur kutu ezan kantimini ezo sale makuna parce que na Équateur pa bangala na ba mongo bazana bango na leader te. Leader oyo ko défendre ba intérêt vitaux na bango azate. Tozaka kana ba chaku, ba kulabo oyo bazo sala na ba occupant. Bomonaki, hein, par exemple, Atundu yewana mongala mais azo sala na occupant, hein, azo sala na bapaya po bakonza mboka na bango. Est-ce que bato ande to yoka bango? Alors tellement que Équateur bazana leader te,
alors bazali à la merci ya bapaya bama batata bandeko. Donc voilà, tala esika oyo Hippolyte Kanambe ayi kozonga parce que ba pilier na yango wana ba Sio Kitundu ba Shadari ba nani ba oyo ba Matezolo ba Kalunda Moto alias Kalev, donc ba pilier na bango ba simbi poto. Alors Hippolyte Kanambe ayi kozonga. Mais kasi na mbalo ya le 21 tolibi était bon, le 7 Hippolyte Kanambe akendaki alingai kozonga te. Soka zongi likolo ya bato oyo, alors cette fois-ci nous allons nous attaquer na ba kolabo wana nyonso tu. Cible na ya biso ya liboso eza ba kolabo wana. Toko silana na bango parce que le kolabo balobi ba kolabo ba traître ba tambolaka toujours na libulu na bango na pembeni. Alors parce que ba kolabo wana soki bazui bino babundeli bakoyoka bino mawate. Alors c'est pour cette raison bisope le 21 août, le lundi 21 août na 9h tango toza ko bima cible na biso ya liboso eza ba kolabo wana. Alors qui vivra verra. Ba mende bango wana ba cible ba tiaku o baza ko yembela ba paya na kati ya mboka. Cible na biso ya liboso yango wana. Alors yango wana bama batata bandeko bana ya mboka soki réellement bozana besoin mabele na bino ekangolama, soki bolingi mabele wana alors tala ngonga ese epesa emeli bino mpona kotelema. Tolobaka tango iso soulèvement populaire, mais soulèvement populaire esalemaka soki bozana leader charismatique teinté de la spiritualité aza sur le terrain oyo aza kobengisa soulèvement populaire. Mais soki bozana leader charismatique teinté de la spiritualité oyo akotelemisa bino sur le terrain devant l'occupation, donc moyen bato batelema ezalité moyen pe soulèvement et quoi koya ezate et kokoma nango kaka un slogan. Alors bongo so tozana besoin d'un slogan te, tozana besoin d'action. Alors bandeko bazo sala action. Alors bato oyo balingi ke ba memelaka bango biloko na plateau que non ne mwandase mazwa kaka ndika kenda koboma Hippolyte Kanambe kuna, c'est-à-dire que mwandase masala nyonso tout. Alors alongoli Hippolyte Kanambe bino siko boye kovanda boye kobwela bokonzi tozana besoin na bafeniante obi eloko oyo bazwaka na bopete babatelaka yango te mpo bayebaka tina nango te, mais eloko oyo bozwi na pasi na motoki yango nde penza babatelaka na bosolo. Yango na soulèvement populaire eza likambo ya nemwandase mite, eza likambo ya biso nyonso, eza likambo ya Mongala, eza likambo ya Mongo, eza likambo ya Motetela, eza likambo ya Moluba, eza likambo ya Lokele, eza likambo ya Mobembe, eza likambo ya Morega, eza likambo ya Nkusu, eza likambo ya Balandu, eza likambo ya Banande, eza likambo ya bato nyonso ba Congo, tout le monde. Alors soki tokanisi ete donc devant situation tozanango ya makasi boy ya colonisation ya baindo po baza soutenir na bapaya po banyokolo biso ba fausse commune etondi na mboka meke devant situation boy totikala yango kaka libota moko. Libota yango nini? Libota ya Bakongo. Bango babunda na place ya Bangala, bango babunda na place ya Bamongo, bango babunda na place ya Baluba, bango babunda na place ya Batetela, bango babunda na place ya Barega, bango babunda na place ya Lubalokele, bango babunda na place ya Babembe, bango babunda na place ya Bankusu, bango babunda na place ya Balandu, bango babunda na place ya Banande, en tout cas ya Basakata ekosimba te. Ekosimba te. Ekupe kosalema te. Soki bongo bandeko na biso baza na pleinement na raison ya koloba ke non bino soki bozo te na mate po bunda e yoroba bozo sepela bino na colonisation. Alors lokola biso pe tolingi colonisation te, tolingi bosoni te, tolingi humiliation te, alors le 21 août soki botelemi te biso to bendani na biso to kene teli na biso ya mabele. Boye bisangai soki baza na raison ou bien baza na raison te. Boloba, hein? Po bolobi ke bon bozo bundela mboka. Me bozo bundela mboka yango wapi? Hein?
na ba internet. Mais bozo lobi o non tolingi mboka e kangolama esiko eko kangolama ndenge ni soki ba mboka ba telemite. Oh non tolingi mboka na biso e kabwana te tolingi mboka na biso za obenda lisanga mais mboka soki e bolingi kabwana te. Kasi bo telema poto bengana mapaya. Soki bo telemite poto bengana mapaya. Bongo ba mususu ba sa rande bino? Te ngana za mongala, ngana za ngombe, ngai ngombe. Na koki kondima te bandeko na biso baindo mususu banyoko maka pona ngai banyoko ma pona bandeko na nga bangala banyoko ma pona bandeko na nga bamongo te. Ozomona? Tala ndenge bandeko ya bamongo ndenge bazosala kuna bamongo balingi kobima toujours ba tintin. Balingi kobima tintin. Kobima bana musala tala ba makolo kotambola. Mwana musala Hippolyte Kanambe azosalela propagande azosa mopaya propagande bo tala bo bazoko sambwisa ngai soki ngombe abimi ndenge wana vraiment boye penda na plateau à défendre vraiment Hippolyte un étranger mopaya boye te il faut kokita kokenda ko buka ye bambanga na ye wana mais bino bamongo bozo tala penda makolo kotambola azosala soni bino bamongo bozo sala soni pe non, c'est pas comme ça. Il faut botelema. Alors, ba Congo, ba lobi to telema poto kangola mboka, poto lakisa bo moko na biso, et sengeli siko biso surtout to telema lisanga moko comme un seul homme, poto bengana ba paya. Vous omana? Alors, kolobate non parce que oh non, bango moko basala kaka mosala, bongo biso tokoya kolanda te ezalaka bongo te. Bon moko ezalaka, bon moko ya bato ezalaka na elimo, bon moko ya bato ezalaka na mosuni, bon moko ya bato ezalaka na makanisi. Ozomona? Mais soki na makanisi na elimo na bonzoto ezana bon moko te. Alors, wana, moyen à kovanda ici comme ezalite. Et ça te. Devant dramo tozanango, ba fausse commune na Kasai, ba fausse commune na Kinshasa, ba fausse commune na Kivu, ba fausse commune na Katanga, ba fausse commune na Équateur. Alors, c'est quoi devant drame wana, un leader a tellement appelé si bon d'ordre que to telema poto bengana ba poto bazon yoko la biso, bo fandinye. Bon moko ezalite. Bon moko ezali ya slogan tolingi slogan ya lokuta creux slogan creux te ya bon moko pendant que tozana bon moko te tala bandeko na biso baluba bango wana bazosala na Hippolyte Kanambe tala ndenge azo changer bango et pourtant na Kasai bokena otala na Kasai ndenge ba fausse commune eza kuna botala ndenge babomi bandeko na bango leader politique na bango ni na kei kuna po akenda kotala ndenge ba fausse commune ezali ndenge bandeko bakimi na ba réfugié kuna na Angola moko te ake ezala même Chilombo oyo un leader politique akenda kotala bandeko na ye bakimi kuna na mboko na Angola ba bengani bango na mabeye na bango akenda kotala po a protester loko te yaza kosenga toujours prématuré pa ya Hippolyte Kanambe mopaya est-ce que yo lingi bandeko na non lingi bango te. Mais tous à la aveugle te, tous à la fanatique aveugle te. Faut tous à la bateau oyo, bazo bundela na bo solo, na sincérité, na bo sembo. Alors, quand on parle de soulèvement populaire, parce que mboka ezali occupé, alors il faut se soulever pour se débarrasser na bapaya. Est-ce que bozo kango pas cité? Bozo souffrir moralement, physiquement, spirituellement, bozo souffrir. Pour mon drame ya bandeko, tala ba pasteur, ya binzambi zambi, ya ba secte. Mais mosengo, botana bandeko, mosengo, ou yazali mokonzi ya secte catholique. Azo telemate po a telemisa bato, accompagner appel ya soulèvement populaire au ne mandansé ma pesi. Ne mandansé mazali mokonzi ya bundu dia Congo. Où ezali une religion écologique, il y a des anciens sémites noirs.
mais ya telemi pona ko telemisa bato devant drame oyo eza liboso na biso pona ete ekoka kosila. Me ndenge ni yo lobi yo mosengo, yo lobi ozali mokonzi ya lingomba moko songolo, hein? Oza ko accompagner maloba ya mfumu mwandanse mite po telemisa bandeko na biso oyo kangi bango na otage kuna. Oyo zo binisaka bango malinga ya pambala pambala. To moni ba malinga ndenge oza ko bimisa bango. Ozo komisa bandeko na biso bolole. Parce que spiritualité oyo oza na yango wana ezali ya bapaya, ezali ya bisote, ezali ya bisote. C'est pour cette raison ozo koka ko telemisa bandeko te. Hein? Devant drame ya bandeko bo, yo vandi penza calme. Ozo telemisa bandeko te pote drame ane koka kosila. Bino bato na senko. Mais vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres. Parce que vraiment, ceux qui prennent bozana souci à bandeko wana. Bolinga ka bandeko wana. Boko sane, boko tene misa bandeko pona soulèvement populaire. Boye bibino moko consciencieusement que moto aza konzambo kawana aza mopaya. Et puis a bomi bandeko bozo mona ba fausse commune partout. Bo vandi na bino parce que bozo li malamu na bandako na bino. Bozo lata malamu parce que bozali na kati ya spiritualité ya bapaya bozali commandé par le Vatican. Alors bozo tika drame ya bande konde wana. Mais boza plus que les animaux, même ba lion na kati na mzamba ba protégaka bana na bango. Ba kena ko bomaka ba antilope po ba aller sa bana na bango. Mais bino boza plus que les animaux. Hein? Devant drame ya bande konde tozo mona. Mokili mezoloba likambo ya mokonzo azana muto amboka to moni ba député européen balobi ya kaza mopaya ba tcheki wana po a brader mabeye na bino mais bino bozo brosser même pas un mot bo kenda na pays ya barabe. Les imams dénoncent la souffrance ya peuple na bango pas dino saka yango mais bino kaka okoyoka kuna bino kaka okonzi azala na bino devant notre souffrance et de notre peuple, bah comment le quoi abikeko. Ça va pas là comme ça dit. Babiloko yo eza ko répondre na spiritualité na bisote na Congo ya sika il faut ebima. Ebima na mboka. Parce que ce sont des traîtres. Ils travaillent pour les étrangers et non pour le peuple. Ta peuple n'enga comme chosifié. Hein? Ta la mboka n'enga comme poubelle solo. Bino bo kaka solo wana te. Bien que botambola kana ba imuzine na bino. Tango bino botambola ka bomisaka bilongi boyo kaka solo te yo mosengo na basenko yo marini hein non tokolo ba même ba binzambi te ba secte wana te donc tokolo ba même pas hein mvuluz kimbango azalaki moto a spiritualité bomoni ndenga combattre ki l'occupation belge hein jusqu'à ce qu'akendaki na prison na Lubumbashi na Katanga pona ko défendre cause ya biso baindo. Mais tarabino. Tarabankusu, les aventuriers, hein? Un aventurier de premier rang. Hein? Azo ke na ko collaborer na mopaya. Alabino non, wana azali président ya Bilaka, oyo mvuluz kimbango apesaki, alors donc il faut qu'on maintenir ya fanda wana. Hein? Oh non, nous sommes contre les Occidentaux parce que baza ko imposer biso ba dirigeant. Mais Hippolyte Kanamba azali wana na tiaki. Ce ne sont pas les Occidentaux. Hein? Mindete bato ba tiaki wana. Siko yo kozala contre ba Occidentaux ndenge pendant que yo za ko soutenir mopaya wana na kati na muto na mboka oyo aye ko konza biso. Non, Kusu tu fais la honte. La honte. Alors donc yo mbano na yo ko ya. Mbano. Alors cette fois-ci meka kokimisa mbano na wana eza kozela yo bimisa bato na ya vuvamo oyo kotisi bango na monyololo bimisa bango le 21 août soulèvement populaire pona kobenga na bapaya. Voilà. Alors bama batata bandeko bana lisanga antimanti lelo toye lisusu tolobela likambo ya MONUSCO. Avant tolobela likambo ya MONUSCO, il faut boyer ba soulèvement populaire au tokosala ndenge na otaki koloba tokosatake nano na bato bazali ba ennemi na biso. To pesi bino exemple wana ba Shadari, ba Kalunda Motov, ba Mende, ba Matezolo, ba Basangana Fils, ba Zola, tous ces bêtises ya bato wana, il faut que tokwasa
attaquer nano na bango place bazali. Première cible yango wana ko s'attaquer na bango les ennemis ya terre ancestrale. Faut que s'attaquer na bango. Pona bino pe ba combattant bolobi oza ba combattant. Oza ba résistant. Mais boni bozo piétiner. Hein? Bozo kenane na ba critique. Hein? On est beau se mettre au travail. Parce que ce qu'on cherchait, c'est-à-dire avoir une personne sur le terrain où il y a fort, sans peur, sans crainte. Il faut un dirigeant où il y a makasi, où il y a banga kate, où il y a lobaka le front parler. Il faut me mandater, mais voilà. Aza loba sur le terrain. Aza ko ganga sur le terrain. Si ko bino bokomi ko piétiner ndengeni. Bozo zelani. Ba il faut moto ya ko koloba ko fois à la christianiser. Mais christianiser a koloba. Mon mo sengo te. Azo loba. Aza mokonzi ya église secte d'ailleurs c'est pas une église. Secte catholique na kati ya Congo. Hein? Yo mona zoloba. Siko bino bolingi nana lobela bino po boko wa kotelema. Non, bandeko. Botelema botika ba bêtise na bino wana botelema. Ngonga kotelema ekoki. Ya koloba liloba moko, liloba pa mbezana nguya. Tolobi te okenda sur le terrain parce que oza 8 km. Mais liloba na otindi na ba video awa et komi sur le terrain komi nguya. Et komi nguya. Hein? Mais ceux qui boza ko pata boza ko tatabana boza ko tamba de gauche à droite. Donc bolingi loko bolingi te. Boyebi loko bolingi te. Hein? Boyebi loko bolingi te. Alors, ceux qui bolingi libération, maloba, ezana bon moko. Bato ba mona ke non, moto aza koloba na États-Unis, na moto aza koloba na Europe, bazana liloba moko. Moto aza koloba na Australie, na moto aza koloba na Canada, bazana liloba moko. Moto aza koloba na Cape Town, na moto aza koloba na kati na RDC, bazana liloba moko. Voilà, mboke kangolami. Mais ceux qui divergence ya maloba, moyen te. Ikusimba te. Tokukangola mboka te, mais toi on a besoin de tokangola mboka. Alors le 21 août ezali zengolo ya suka, c'est-à-dire décision ya suka. Oya kotelema te, elingi kolobaka alingi na ye occupation. Ba ba kotelema te, ba mabota oyo kotelema te, c'est-à-dire elingi na yango occupation. Bon voilà, Hippolyte Kanambe, voilà batono bango yo kendo konza bango. Alors ba kongo ba kolobaka non, biso tolingi occupation te, tolingi honneur, alors bendana na biso. Bana raison. Bana raison na bango. Alors voilà, bama batata bandeko. Sikoyo tolobela likama Monisco. Monisco apesi mise en garde na mfumo mwanda nsemi. Monisco apesi mise en garde ya mbebu ya monoko na Hippolyte Kanambe. Bandeko, to analysez bien. Depuis Monisco a komi na mboka wana, massacre eza kosalema, ba fausse commune eza kosalema. Monisco n'a jamais condamné et n'a jamais dénoncé makambo ezosalema na kati ya mboka wana. Rien. Alors siko botala pona baoyo baza koloba maloba ezanga tina sans kokanisa ke non o wana ezali ba je ya Hippolyte Kanambe na ne mwanda nsemi. Kene mwanda nsemi azosala je na Hippolyte Kanambe. Je. Ah, bino bosala ba ennemi ya mboka. Bino. Bokoluka mabelo boko kende. Bino bato bozoloba na ndenge wana. Bosala ba ennemi ya mboka. Je. Le 7 août, bato ba telemi, ba komi na ba pancarte, bomoni yango très bien. Congo, Congolais, Rwanda, Rwandais. Hippolyte Kanambe dégage dehors. Wana je. Oh, fumu wana se me abomisi, azo bomisa bato. Mais, bino bolingi, révolution, et ça les magandenge nini. Révolution, et ça les magalokola, li pana nguba. Hein? Bato ba kufate, baso poso pa makilate. Hein? Tshisekedi asalaki ba ville morte, bato ba kufa kite, bo mona kite ndenge ni bakena okunda bato. Bozo mona bino bolingi mboka kango amate boza ba ennemi ya mboka. J'ai Hippolyte Kanambe. Hein? J'ai Hippolyte Kanambe yangwana, est-ce que bino boza na miso bien boza ba aveugle? Boza ko mona bien boza ko mona te.
Botanga ki ba pancarte wana ou bien botanga ki te. Mais dis donc, mais quel genre de peuple comme ça? Hein? Moto mwindo ba bomi ye na molimo boendengeni. Alors ba batata ba de ko MONUSCO alobi. Tozonga na sikoyo. A mettre en garde fu moment dansemi. Role ya MONUSCO bolimbisa ayaki na mboka wana nini? Ayaki po abatela Hippolyte Kanambe, mwana mosala na bango, po bango bazwaka misala. Boyebi combien de milliards de dollars MONUSCO azosala na kati ya mboka wana. Et MONUSCO n'a jamais dénoncé une seule fois ba fausse commune. Au contraire, MONUSCO a participé dans l'enterrement ya bana mboka. To monaki na ba image kuna na Kivu. To moni na ba image na Kinshasa. MONUSCO azosala mosala wana. Rolo ya yaki pona kotia kimia na mboka azosala yango te. Yaza ko protéger nde régime dictatorial sanguinaire d'occupation à Hippolyte Kanambe. Et lelo oyo fu momandase matelemi pona ete abenga soulèvement populaire pour tout se débarrasser na gouvernement oyo MONUSCO yazo telema pona ko mettre en garde fu momandase mi. Botala bino moko bo comprendre, allez-y comprendre quand même. Na isiko oyo eza ko sala mathématique ya ba algèbre te pour ko comprendre. Hein? Ezali comme équation en tête pour ko comprendre côté ni MONUSCO azali. MONUSCO souci na ezali Hippolyte Kanambe avanda wana a massacré bato basilisila biso bato. Alors tu tango moko a telemi pona ko dénoncer occupation touti rwandaise, faut mandase matelemi pona ko senga na baimboka to sala soulèvement populaire pour to se débarrasser na bapaya oyo MONUSCO aye kozwa part. C'est une déclaration verbale, déclaration de guerre verbale. Oyo MONUSCO autiko sala. Cela veut dire qu'azui déjà part engi kolobake tango baimboka bakotelema le 21 août plutôt ye akozwa part ya ko défendre le régime oyo ya ko vendre la maki. Mais cette fois-ci boko lela na monoko ya mboka. Po mboka wana eza bino te. Hein? Bolanda ba prophétie tango boko mona ba armée mobimba ya mokili bakoya ko vendre la bino na mboka lobaki libération ya baindo ekomi. Yango yote. Bino botanga ba prophétie te. Bo se kontata kaka na mokanda ya ba Romain, ya ba colon ba memela bino ba kombo ya Biblia. Mokanda ya ba colon. Bo karata soni te les aliénés. Moto me matelemi devant ba ninga na botanga na verset songolo pakara ekomi boye abaku kalobaka boye des bêtises comme ça, hein, des nègres qui n'ont pas la tête, vous êtes des nègres, hein, vous êtes des nègres. Comment yo moto me moko telema pour tangela bato makomi ya bato mususu, hein? Quel genre de nègre comme ça? Makomi okola sabino pongi oyo kola musabino te oyo bokola pongi ti ba botoli bino mabele ba kena yango après tango bo fungola miso boza isusu ne lokote. Et ces gens qui se disent basali na nzambe, ils continuent à enseigner les gens les choses aliénées. Est-ce qu'on a besoin de la Bible romaine à kata mabele wana? Ou là ici bato pongi jusqu'à ce que bokomi babitula bokomi ba paresse bozo kokako sa la mboka na bino te po ete boko akovanda malamu na mboka na bino. Est-ce qu'on a besoin de ça? Alors bandeko boye bango malamu bandeko baza kotangela ka bino ba makomi ya bapaya wana baza ba ennemi na bino na Congo ya sika tokosokipe na bango parce que bazo la sabino pongi. Pendant qu'on appelle le soulèvement populaire, bango bazo kanga bandeko na biso na kati ya ba bitelo na bango. Na kati ya ba mangomba na bango. Bazo kanga ba do vanda ato sambela elonge mane a ciel ko kweya. Libération ko uta na ciel kweyi. Voilà un peu préparé ça. Hein? Au moment on appelle ba résistant, ba bengi ba résistant ba combattant. Hein? Bango baza ko bunda mboka oh non de na kombo ya Jésus, oh Jésus. Au mona ba oyo na mona ka ba boketu oyo, hein, miso eta ko fungwa mate ko la pongiti lelo ba boketu, hein, alobi kaza résistant combattant, un résistant combattant akena ko citer ka ba verset biblique ya mkana ba paya. Non, nous sommes résistants combattants.
Vous en avez un fini un paresseux. Parce que les abiloko elali si biso pongi, ou elali si bandeko pongi, ou esali ke batumba payabaya ko konza biso, tire ndenge toza konyon kwa malelo. Ndenge bandeko bazo konyon kwa ma. Mais tu es résistant, il faut bundisa biloko nyonso yekola et sa bandeko na pongi. Voilà. Alors voilà, maman, batata bandeko. MONUSCO a sali déclaration de guerre contre notre peuple. Akebisa. Oli akebisa. Hippolyte Kanambe. Oya bomi bato. Atie bango na fausse commune. Oli akebisa. Hippolyte Kanambe a soutenu le mouvement d'Ansemi na démarche na ye à kosenga soulèvement populaire pour aussi la bato de façon que tous les Arabiens sont tranquilles. MONUSCO a une part ya ba occupant. Alors je vous prends à témoin, bandeko. Pour bino boyebite, je vous prends à témoin. Pour tarabino moko côté MONUSCO azali. Boko comprendre que MONUSCO ayaki pona bisote, ayaki nde pona bapaya. Voilà maman batata bandeko. Bana isanga timanti. Donc tala esika wapi vraiment mokili mobimba contre biso. Alors donc, esengeli tokota na nzela ya bakoko na biso po tobenga pouvoir ya bakoko po ete sunga biso na bitumba oyo eza makasi po na biso. Alors yango wana moto oyo ayeko initier po ete tolongwa na pasi oyo moko kaka Fumu Mwanda Nsemi. Baoyo baza kofinga Fumu Mwanda Nsemi, baoyo baza koloba mabe ya Fumu Mwanda Nsemi, baza bakolabo. Bakolabo. Fumu Mwanda Nsemi asalaki na gouvernement wana. Asalaki na tuna bino awa bo pesa ngai poste ministériel oyo Fumu Mwanda Nsemi asalaki na gouvernement Hippolyte Kanambe. Moko te apesa ngai tilelo. Asalaki parlementaire, mais parlementaire on le nomme pas par un gouvernement, par un président. Un parlementaire c'est un élu du peuple. Yazalaki eli, asali campagne, azali eli akoti na kati ya parlement. Mais kasi eloko boza ko bosa na ete nyamo ali akalisangu azalaka libanda te, azalaka na kati ya lisangu. Il faut zala wana na parlement na otala banani o bazali ba ennemi na yo o balingi mboka te. Mais Fumu Mwanda Nsemi azalaki na kati ya parlement wana ayebi siko yango na lobaka chaque fois que nous n'avons pas de politiciens dans ces pays. Nous avons que des politiques ailleurs. Pour l'année parce que azalaki na kati ya parlement ayeko talati bango yo surtout baki panganzala. Tout ce monde là. Est-ce que vraiment moto ba bengi binope ba congolais? Si il faut que li ba député. Moto penda azali penda moto. Ako kenda ko tia bulletin na ye po kenda ko pona moto lokola kovo ingila. Botala kovo ingila quand il parle. Vous mona vraiment que non, un véritable idiot de première qualité. Permettez-moi, n'est-ce pas bosembo. Hein? Moto andenge wana penda vous sentez que ozo talata cohérence na maloba na été. Hein? Vous sentez même que c'est un homme de la rue. Hein? Moto andenge okepe o habilité pour na voter moto andenge wa. Hein? Ingolbani. Ingolbake bolingi na bino zoba aya ko diriger bino, aya ko représenter bino na kati ya parlement. Enkovo ingira. Hein? Bolanda ye maloba na ndenga lobaka. Cohérence ezate. Vous omona que vraiment que non, il y a un vide. Hein? Il y a un vide na kati na ye. Et des gens comme ça, bozo ke na ko voter. Yango na donc moko bolingi pe pasi et koma na bino moko. Mais il faut que ça les choix, des bons choix. Quelqu'un qui n'a même pas la spiritualité. Quelqu'un qui n'a même pas la sagesse. Azana bo motote. Bato andengo na baza combien bato lokola bakovo ingira baza combien na kati ya Congo wana. Oyo bino bokena ko pesa bango botia bulletin pour bo voter. Baza combien comme ça vous trouvez beaucoup. Yango na lelo to sengi na ba leader nyonso ya ba parti politique. Bo suivre mot d'ordre au Fumu Mwanda Nsemi pesi. Ba leader politique ya ba mabota nyonso. Moki ayo zali leader, olobo zali leader ya soki ya parti politique na yo. Kasi esiko yo uti ezali bumba,
na Équateur oza mongala. Alors telema yebisa na bato na yo bandeko na yo ba telema pona le 21 août 2017 poto benga na mopaya. Un leader azali moto abangaka te. Soki yo leader oza ko banga ala bongo tina ko leadership ezani. On a na koloba occupation te, na koloba makama soulèvement te, ozo ko banga. Alors tina ko leader ni. Non, vanda no lia kwanga na yo, lia mongolo na yo, lia susu na yo, lia monganza na yo, vanda na ndako, sala commerce na yo, ndeko mokia. Soko koloba te vanda na ndako, ozali un faux leader. Un leader, c'est celui-là où a simbaka mopanga pona ete alongola matiti ya mabe liboso na ye. Où ezali ko bebisa ba lopango na yo ezali ko bebisa ndebandeko na ye. Voilà un leader. Un leader ezate kaka azoloba bla 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 bla, mais makambo ya vérité azoloba ngote makambo solo azoloba te. Tozoloba soulèvement populaire. Alors soko ozali leader, telemisa bato. Temisa bangala. Yango to sengi na mabota nyonso. Chacun na kwe na ye atelemisa mabota na ye. Bangala botelema, ba mongo botelema. Ba luba oloba na ba leader na bino batelemisa bino. Ba tetela. Ba bembe. Na mona ki onani o mama bazaiba. Ya zoloba na batonde kuna na boyoma ke non bokenda ko son rôle. Mais t'as la distraction. Ba maman andengo. Ba ça toujours na kati ya distraction. Et pourtant ebi très bien que ba élection ezali te pe ba élection ba kenango na mopaya te. To sengi na yo mama bazaiba loba na bandeko na boyoma basala batelema pona soulèvement populaire de 21. Makamba ko ebisa bango ba kenda ko son rôle pona ba élection te. Élection ezali te parce que le 5e président na prophétie en Boulous Kimbango ezali te. Telemisa bandeko pona soulèvement populaire parce que Congo ya sikeza koya. Tika distraction wana. Alors voilà, maman batata bandeko bana lisanga timanti. O ezalaki maloba toyei kopesa bino na après-midi oyo. Alors donc to sengi na bino bo partager message na bandeko na biso banso to telema. Soki bobi ke bo to zana bon moko na biso e ngoloba ke soki moko apesi mot d'ordre pona likambo o etali soulèvement populaire esingali to suivre. Wana nde lingi kolakisa bon moko. Alors soki bo telemi te bo vandi lingi koloba bon moko ezali te, alors bato na bato ba okena na ndako na bango. To zana ba porte. Boye bandenge RDC ekelamaki hein. RDC bakoko na biso te bato batikaki yango hein. RDC ezali produit ya bakolo hein. Basangisaki biso na makasi hein. Bobosa na yango te. Alors soki longi to maintenir l'unité oyo esengeli to zana na bon moko devant drame to zana yango. Tango bazoboma bandeko na biso ya bamakesa, bazoboma bandeko na biso ya bakongo esengeli to sala solidarité na bango. C'est-à-dire to telema comme un seul homme pona kolongola bato baza konyokola biso bandeko. Tango baza ko boma baluba esengeli to telema biso nyonso comme un seul homme pona ko défendre bandeko na biso ya baluba. Alors soki ezali que ba oyo baza ko telema ba mosusu balali pongi engo ba bomoko ezali te malamu bato na bato bakena na esika na bango. Parce que la RDC ezali produit ya bakolo basangisaki biso na makasi. Tango basangisaki bangala na kati ba annexe bangala na kati ya Congo. Bakoko ya bangala baboyaki. Hein? Bakoko ya bamongo baboyaka. Baluba baboyaka. Kokota na unité wana. Mais tokotaka na unité wana na mindoki. Par la force, bobo sanate faut boye ba histoire. Hein? Alors lelo yo devant drame tozana yango devant ba ndeko na biso nyonso mosusu ya baindo ba bengi bango ba tuti rwandais baza ko nyokolo biso esengeli siko to tema comme un seul homme to laksa unité na biso. Soki ba politicien mosusu bazo ba langage mosusu oya ba élection tout ça baza ba ennemi na biso. Donc bazo laksa division, c'est-à-dire tozana bon mon côté. Voilà, bama batata bandeko message on a quoi ko pesa bino
na après-midi oyo yango wana tokutani na bino mbala ya nsima. Alors lobi lisusu tokozala na bino pamba te tozokenda na nzengolo ya suka, c'est-à-dire monano ya suka yango oyo. Donc voilà, matondo mingi na bino banso, ingeta ibobo et ibobo.